Saki Olingi Atala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao info plus tala pe mona info plus otala kawa ça se comprend pas que ça bafongola les barrières pour nous barrières ça wana na kwa Venez voir, tellement que ça la biso. Madame Leila et hôtel. Yom Doza Liboso Banda remis placé. Mais qui vient nous dire que je vous abandonne un tout petit peu. Banyongo et Zarakafu de façon que tout qui m'emboque en a donc bas contravention tout le temps. Une fois, à un moment donné, on a qui Belgique, on a qui aux États-Unis, et si mité la zone, il a fait pourquoi parce que pour souffrir mingi pour naquer,
tozwa lelo alternance oyo lelo ezali na kati ya mboka oyo tosouffrir mingi po tomona lelo Congo mpe edéveloppe parce que Congo ekozala na eta oyo tozomona yango te oyo tokoti na cité banzela ya kobeba mboka oyo ezali na richesse totala ezala na eta oyo te nyonso wana mpona mitema ya bato oyo ezali mabe oyo badirige mboka oyo mitema mabe komona eta au pays ezali oyo eza déplorable ngai lo constant ce qui a lobby non non na yewane kotika la ta soki botiki ye moko parce que des fois il disait non à se retrouver ye moko bato bakauki pa na ye pa le kisi ya boya kama nyonso na suka komona ka bato bapesi raison. C'est comme ça que je disais aux gens de son vivant que zana bato nzamba sali la grâce moko boy pour critiquer était si c'est que même ata soki asali mabe yo mekaka ko banda ko attaquer ye kozwa ba congolais nyonso na mkongo na yo donc bapesa ka yeka raison na loba je faisais rire quelqu'un na lobi moni tata wana komi na niveau yake okutieka na victoire na moya avant que azo sumba ko critiquer était parce que peuple akoya ko lobaka ke te awa bakunda kibiloko ya mabe yango azalaki ko neutraliser donc asa papa moko FIFA ba vi moko boy ba vi ya balumumba bazomona ata soki asali mabe wana ezomona na te parce que malamu na grandeur ya bitumba oyo asalaka eleka mabe nyonso na ebeli. Merci beaucoup, Ndeko Eliezer, papa le père d'alternance, le père de la nation, le père démocrate. Lélo vraiment, Azate, moi nanae, azu bokondi, c'est vrai, attiqué les défis, parce que le slogan ils ont tambola, rende bisoto yebi, papa on dit que le peuple d'abord. Alors Lélo président Chilombo, attiqué les défis, on a pour nayo, au quoi quoi bisaye nini, pour na maloba papa attiqué. Il faut bien les journalistes ne la information. Je sais que Batongo Bazali ko s'occuper na presse, Bazali ko sala minen, il gonfle ce qui n'est pas bon. Parce que comme ceux qui ont la même liste bati ah. Quand bato bazala ki na régime wana ebimi bango bazaki na accès kaka bangone bazongisi. Mais qu'est-ce qui a changé finalement? Ko se renseigner za kolobani. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, place Azali. Na oya kende kuna poko mona vie na ye changer ta vie azalaki ko mener na limité yango azo mener kuna ce que oyoka ki sangute bayeli enveloppe omoni bato bayaka c'est que nous appelons en français la concussion bayena enveloppe non nous venons vous féliciter à l'hôpital mandimi félicitations maison enveloppe na yo wana kende ko bakisela ba travailleur na yo salaire est-ce que makambo wana ozoka c'est que bato bazobosana ke mutu wana zui pouvoir aza mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo bayebaka ba rigueur na ye. Donc jusque là moi je suis allé là-bas na kena oya na meji kotala bakola muka bazolia te bavandika ka ndingo wana balia kana pourquoi donc via qui combattant wana isila nanu te eza koloba nini akokaki ko welisa te kozwa bomengo bato bele a omona ba premier ministre banomeye bakangi na hôtel bazopesa enveloppe 1 million. Mais ce qui va payer sa premier ministre $1 million, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi va comme mêler comme en tant que chef de l'État. Mais à l'obbi, je n'ai pas besoin de ça. Bah qui ça salaire ya ba travailleur na yo. Même biso ba député a. Na ebi ke ba yo ba ye parce que nazo ebisa batou. On ne va pas en politique chercher de l'argent. Ce que vous en pensez à Koluka Mbongo, ça la commerce. Ko vendre te que aux yeux dépenser tala ba gouverneur. Nazo se kabango. Parce que je retiens ce que mon amboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a ebisaki nga un jour. Tant que mon gouverneur, nous proposé à député provincial $50,000. Pour aller à gouverneur, il faut peut-être 25, tout 30. Jusqu'à 30 députés provinciaux multipliés par $50,000. Nous avons dépensé combien? 1,5 million. Parce que d'autant que pour multiplier un nombre par 5, on multiplie par 10, on divise par 2, le calcul est simple, n'est-ce pas? Si vous avez dépensé l'argent dans les soucis à PEP, tu es un commerçant, homme d'affaires. À l'inition qui a multiplié par 10, à récupérer par 10. C'est comme ça que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a lobby Eliezer Batouba Okanga. Et quand la tête que vous avez na poche, makambo changé. Yo qui va étudier en Bakufia, qui va lobby, il faut pas entendre ministre. Au show comme makambo na mboko. Quand on est en prison, catégorie à Batumi Balé Bakota la prison te na mboka na biso. Ba gouverneur na ba ministre. Mais oyo kaka ba lobby ba entendre. Zela oyo ka ba konja régie des eaux na yasne.
koka makambo ekoya. Donc c'est eza ye moko bayembelaki ngate mutu na zone batata oyo moni batelemi babelelaki ye balobaki te ke président balobi ke Félix kobosana te papa loba le peuple d'abord ozomona. Donc même place azali azolala te parce que omoni eza na bato bamesana bakonzi kaka bato ya baveste yango nalobi na bato bo comprendre bato ya sécurité bazolo moni bato na bino baza na désordre nalobi te bomesana pouvoir ya baparti de cadre mbala liboso parti de masse ezo ya bokonzi yango ozomona est ce que osi omona modèle wana tala babalabala nini. Donc bato bazokende soki wapi te bazoya kaka na messe. Donc le parti de masse bakolo parti de bango wana bayebisaki eke kobosana te papa loba le peuple d'abord. Donc c'est ça. Merci ndeko Eliezer mwana mboka tozokontinue na yo lelo pendant que bato bazorendre ye hommage lelo papa Félix Tshisekedi mais na ngambo mpe ya IDPS Kibasa akufaki lelo balobi barendre ye hommage baosala messe na bango lobi analyse nini okosala. Bon nga nayebi te nga nayebi ke IDPS Kibasa ezalaka lisu te po bango moko baloba ke tozo soutenir Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On les voyait ensemble. Il faut rappeler ici que Kibasa na Tshisekedi bazaba tu bazalaka ensemble ya mibali bana na bango babalana eza famille ya munene. Je suis sûr que mwana mboka Augustin Kibasa akozala na kati. Il ne manquera pas les connaissants. Il ne manquera pas. Mais ce qui va kosala wana pekisite que ba commémorer pe liwa ya papa na bango. Et pekisite ça c'est autorisé et c'est permis à tout le monde. Ngana ko commémorer on dit que ngape na za orphelin. Yango na senga ka fin de l'année buka nisaka ba orphelin musute ngape na za orphelin. Boya ka pe opesinga biro ba orphelin. Yo combien déjà député? Koza la député ngana éviter ceux qui ba doit ngai na za député ya susu ezotambola ke balobi en tout cas ndeko Eliezer candidat nommé. Candidat élite mais candidat nommé. Wana bako beta yo awa. Batela micro. Omoni na Lukunga, je vais te dire une chose. Na Lukunga, c'est la circonscription la plus difficile à Kisasa. Il y a ceux qui même à Kati Likutia Foufou, avant tia, ils ont raisonné, est-ce que les conditions sont requises? Est-ce que j'ai pris de l'eau avant? Omoni bato, omoni biso, to mesana ka ba tielo Foufou, au bandiko melamakuti. Hein? Ceux qui ont un restaurant à Minen, Bango, on doit d'abord prendre l'entrée. Alors que ceux qui ont lié l'entrée, donc il faut montrer après au sali, après na simawano pesi, au zélo comme sous bakis. Est-ce que tu comprends? Batu baye batro bazakana lukunga. Batu nyoso baye batro na kisasa bazakana lukunga. Yango moni batu belepe bakima ka circonscription. J'étais là. Peuple congolais honorenga bato mbongo bazalaki bato ba fonction bazalaki bato batanga koyeba kolekanga bazalaki bato minene milai bazalaki mais le peuple congolais m'a honoré. Je suis sorti premier zo ba voix nanga ocha sur toute l'étendue ya Kinshasa oye sangana na lekinga na ba voix oyo azoya mutu amibale azata na katikati te. Donc, les Akolobani, mutu kawane bimaki na ngaka 100 francs. Tout à rond-point, tout à mikate, tout à moi. Donc, après, place que n'a pas souga ngana bide. Monsieur l'honorable, babi tomber ça na monsieur l'honorable. Na ba secteur nion surtout, oyo sala que alternance ezala, oyo sala que justice ezala. Mokonza mboka ko kosimba na point nini. Oyo sala que mitema ya ba congolais ayo. Ya liboso mokonzi azo simba na social. Et on a une tension. Chaque fois que le peuple a un problème, mon conseil a réagir. Azo réagir sans attendre. Oui, azo réagir. Parce qu'il faut d'abord répondre. Mon conseil a préoccupé de la sécurité. Mon conseil a préoccupé de la chômage. Au moins, les jeunes ne sont pas au monde. Au moins, les gens sont pas au télématé. Parce que la minité va causer un misal. Et ça, c'est un chantier, je t'informe. Au comment on est ma jeune tout à nos homona bakozwa misala. Et je pense que c'est ça ngana za porte-parole na été mais nazoloba oyo ngana yoka ki pana ye moko koloba pe o nazomona oyo azosala. Makambo lobi yake okomi honorable bokomi na mbongo ebele.
Nous avons dans l'arme coloniale. Trafic d'influence. Oh. Ok. Et puis, ce n'est pas le député, oh, il y a que, ok, ceux qui ont des. Et puis, nous avons un honorable, d'accord, beaucoup bien honorable, mais honorable est le cacati. Et là, il est cacati qui m'a encore le pain. Qui ne peut les aider, les cacati. Nous avons un sabou, ou bien nous avons les aider. À l'aise. Moi, je suis le pain, je suis fier, parce que tu es honorable après 5 ans. Ceux qui n'ont travaillé bien, le peuple a sanctionné. Mais qui m'ont le pain, tu as Merci beaucoup, merci. Merci. Moi, je question vous allez bon journaliste, les lots bon député national, bandeko na yo ba journaliste ya ko ba kota awa, c'est vraiment une affaire. Alors, en tant que bon lobby na biso ba journaliste na parler du peuple, boni ko décréter situation. Maintenant uti kolo bandeko na ngamoko depuis na kota est-ce que na vandi? Et là ko télémisinga yeza ko luka ba journaliste wana ba kota. Parce que bah on sali liste on ne doit pas récompenser les mêmes personnes qui s'attaquaient à nous. Bah média est belé bah tiens la liste one. Et ça bah tu vas aller kofinga bisoti. Hein, vous comprenez? Il fallait qu'il quand même bah on va accompagner biso, bah moi chaîne ya mike wana, bah moi média en ligne wana, t'honorer bah on te respecter bah voilà pourquoi je me suis battu pour que bah on soit pas. Ce n'est pas mon travail. Gana zo sala ngote ezala ba Giscard ba zo sala moni soki Giscard soki lo akabon na Abraham ndé ba signé biloko na bangwana. Mais ce n'est pas correct, il y a que Bobo Sanabao Bobunda na bango. Ce n'est pas bien. Et moi je sais que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a coquille jamais commisé les presses. Et on va se battre en notre qualité de député. Na qualité nanga ya kimwana mkolo lupango. Pour que la presse soit respectée. Ce n'est pas baïba tindiki oyo na batindiki. Muto oya ye koluka mongo ya mutu awa azate. Lui de pesa wana tangu batu basala ka ba reportage. Ba pesa ka ba combien? Ba pesa ka mongo ta. Mais pour le moment, lui de pesa accéder au pouvoir. Même ceux qui m'ont mongo comme onan, il faut se rappeler na batu wana ba bunda na bino. Et non ko ba kisela kaka ba oyo bazaki kolia ba oyo bazaki kolia bazo finga biso. Donc c'est récompensé batu oyo ya bienté. On ne presse pas la division, mais on dit tout simplement que les choses doivent changer. On ne doit pas récompenser les gens qui vous ont insulté. Allez, bino bobandika ko privilégié bango ba yena ba veste. Attendez. Là c'est vraiment un problème. Mais ça nous pisse na ba journaliste wana. Ba journaliste bande konanga bazala calme. Mais bango pe basala que va se faire bousculer. Il faut que vous soyez moins responsable. Tous à quatrième pouvoir. Moni presse oh, ceux qui to teli mutu minduki ti akole. Les akablagete. D'où il faut reconnaître ces pouvoirs là. Les biso ceux qui to za ba meilleur élu. Les apambate les aka musalo eti. Donc, Moussalo, il faut qu'on paie sa valeur. Comme ça, il y a un peu qu'on paie sa valeur. Merci. Papa, il est bien loin de
Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka